Souvenir de Malamo gardé. Souvenir de l'équipe. On a été séparation où on est au Rosal. Mais ben quand tu voyager, tu musique, tu écoutes et puis que tu as un fleur comme un mort tout le monde a dessus. Vous avez mes grands thèmes. Vous l'avez dit. Lui est fleur. Est-ce que vous interpellez? Qui est mort et ça. Tout est vanité. Vanité des vanités. Nous sommes là. Nous là, on a fait la mi proche naïe. Tu as fait la théorie. La première fois, on a vu qu'on fait la mi proche. Il passe à Nanga. Malgré ma divergence, malgré ma rancune, c'est une fille bien. Malgré ma bisous de potana, fleur dans la banquine à mon Azam, tu ressens à défaut, ma qualité l'équipe à deux. Zamba Yamba a fait sa place éternelle. Bisous à haute psychal, tu as fait un passager. En dehors à YouTube, tu as fait un comportement à YouTube peut même ça. On a pas que nous moi là mais on va à commission. Et tu passes la YouTube na monter mamabe. Et même ça le baga na monter manaï azana mamabe na monter.
Yes,
loboko na yo zamba lolo azosale zamba lolo azosale nayepa na yo bananga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Sampai
monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo pananga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale samakamba sangolo azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azali komba. Komba bana yo Jésus. Komba bana. Tino. Yesu na lingi na tatuna. Yesu. Papa na lingi na tatuna. Sangana. Kapena tatuna mo sangana yo. Yesu. Yoka mo sengana nga sangana masale. Yoka shije na sangana. Nayena mapasima osamo sangana yo nayena osangana ma osamo sangana sangana nga yeso yeso sangana ma yeso yeso sangana yeso yeso
senga nzambe lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yeso kuchikanga ite lokotanga yo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso Tolukana esika ya mawa kopipiki etoloba ete tolela na baoyo bazolela yango présence ya moko na moko katikati na esika oyo ezali ete tokundisi ndeko na biso flora makinisi yango wana nasengi na moko ya moko esika ezwami biso avant tobanda programme soki okoki koluba mutuna oyo sika ezali poto yeba kotunda nzambe kobondela po ye ayeba kokanga biso na baetape nyonso tokoyeba koleka tobondeli na kombo na yesu papa tokomisi kombo na yo oza malamu tika ete oyo nyonso ekosalama katikati na esika oyo mpe na programme oyo ya obsèque yo ozala lebane kino na suka ezala moment oyo bato bakozala console bato bakotelama parceke libelobi ete esengeli na biso kozala na ndako ya matanga ke na ndako ya feti mpona ndako ya matanga nde bato bayebaka koreflechir yango totiki bamoment nyonso oyo tokolekisa katikati esika oyo na maboko na yo na kombo ya yesu masiya amen amen na solo televe tobandi programme na biso yango nazopesa bapona biso ndenge nini ekosalema kobanda mokolo ya lelo na ntango oyo kino na mokolo ya lobo programme la bisezo ezali oyo mardi le 17 octobre 2023 veillée mensuelle dans la salle La Grâce ici par Ozali l'avenue Victoire à 51 quartier Matoué la commune à Kalam la référence il y a salle de fête tout près programme la bisezo ezalaki 18h, ils ont combattu au 20h, ça a été au moment régulièrement. La 20h30, qui nous 21h juste les aliments et actions de grâce. L'église sont précieux. Ici, quand les voisins qui nous sont dans la commune là, et la 21h31, qui nous la 23h, les musiques chrétiennes avec l'orchestre, le zèbre. Orchestre de la classe divine. Et là, au moment il y a 23h juste, alors, musique folklorique avec le groupe de René Locoin. Moi, les apôtres à mon collègue Lélo. Mon collègue Lélo, puis on les a mis mercredi, le 18 octobre 2023. Donc, dans le moment il y a 9h juste, le lever du corps. Et comme ça, il y a la mort il y a 51 heures. À 9h30, arrivée et exposition de la débrouille à la salle La Grâce. Donc on a 9h40 qui nous disait messe et action de grâce. La matodi et pour être la polo. Nous sommes des beaux à la haute. Donc on a 10h qui nous disait juste. Qui nous disait en fait, et qu'on a la biographie, il y a une démonabisme. La 10h20, qui nous 10h35, donc on a le témoignage. De 10h35 à 11h juste, on a l'encourage, il y a presse en ligne, avec des collègues, avec Sarah, il y a pas pour ça, donc on a 11h10, qui nous 12h40, dépôt de germes de fer.
à 13h30. Les aliments nous sommes que pour le voir ici, la mort de la cimetière est à Gombe. Ici, quand on a pris, les bonabissos, après pas beaucoup là-bas, ici, quand on a et on n'est pas beaucoup, si là, ils ont la cimetière est à Gombe. Bon, après voilà, il faut que la mais si la place de Samani n'a pas pour aller nous. Amen. Amen. Et vous pouvez un moment où il faut faire un mois de exemple. Pour un moment où ils sont à l'école, vous allez avoir, vous allez consoler du bota, pour les gars du bota, les amadams. Mais il faut avoir la personne, la consolation, ma place que vous ne pas en jamais. Alors, vous pouvez voir les capacités, vous m'envoie le 100%. Vous pouvez pas pour le rapport dans le signe d'analyse. Pour y aller à ça, vous pouvez se faire un but. D'abord, la série d'avion, vous m'envoie. Et le bon ami, vous ne pouvez pas voir quelques chansons pour la cinématographie, la exhortation. Yesu ndekonapo, Yesu ndekonapo ligo yo, olingilami yo, olingilami yo, okuferaki lai. No,
Souvenir de Malamo gardé. Souvenir de l'équipe. Dans la tête, il y a séparation où on est au Gozala. Mais bien, tu voyager, tu as musique, tu écoutes un peu. Et bien, tu as un fleur comme un mort, tout le monde en a dessus. C'est ça mes grands témoins. Il a Lui est Flore, est-ce que vous interpellez? Qui est mort, ça. Tout est vanité. Vanité des vanités. Nous sommes là. Nous là, on a fait la mi proche, tu as fait la théorie. La première fois, la vie n'a fait la mi proche. Il passe à Nanga. Malgré la divergence, malgré la rancune, c'est une fille bien. Malgré la bisous de Potana, Flore dans la banquine à mon Azam, tu ressens la défaut, la qualité de l'équipe à deux. Zamba Yamba a fait sa place l'éternité. Bisous à haute tika, tu as fait qu'à passager. En dehors à YouTube, tu as fait le comportement de YouTube peut même ça. On a peur que nous moi là mais on va tout comme monsieur. Regarde tu passes la YouTube na monter mamabe. Et même ça le bagarre na monter manae azana mabe na monter. Love is crazy, love is funny. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. José Baïla. Na jo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo ko mate. Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. E ko makate. Oh, mais baza ni kuyiba? Ah na rembi na lobi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengene bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula yetu kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozana agence moko ya si ebaka sisi kaka na ngambo braza na tena baza continue JB Service akakuna ezali Angolais mérité. Nanga Angolais bezeli. JB Service. Et par les amis si na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo
monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Na pena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yo. Longisanga yeso yeso. Dans le Bible bisenga senga sanga lole. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni ni ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni ni ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni ni ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga sanga lole ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yo yo. Mesa wafako mesa wafako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela yeso yeso mesa mukatanga lisa mesa mukatanga lisa mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye. nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.